faut tozongisa bato na conscience finga ngo pe kangama na nzoto te elongo na pe mutu listu ba finga o libele longo non si ba finga o libele longo mbume komi akwea ezaka ndezaka do c'est ma finga ngo ezana kaka s'envole vous comprenez mais conscience ya mutu faisala c'est makambo na lobi na mutu et sokaki donc ngamo na le temps que moi na muke fona na risque na mukolo na tindi ete parce que ngate na tinda kai makamba weli nga na ebite na zape na tanga ko tinda ete ngamo pe na bana nga na tinda bonto ke finga bato na pe na ko tinda ete aki ko senga pardon parce que ça il mabe ngaza kiti conscience na ende ete ai ko nga na ko loba ngona donc ce qui besoin ngo mabe premièrement ko bana na ko limbisa nga ko nga na kati kuna nazana nga innocente conscience ya David na fait sala na so tindi mutu est-ce que kende mutu ye moko soka yo ki passe na mutu babike na saki mabe na tamboli mabe na manquer ya na respect na manquer mukolo na respect na sani na kende ko senga pardon o alimbisa yo et puis ezala pardon moko sincère parce que mutu na yo mais so nga na tindi makambo na lokola yo o message c'est que bana na bazuyo comment yo ko leka na télévision o lobi o fini mutu après o yesu so sengi pardon alors et si a ko senga pardon tu t'acquises vaut mieux que tu au finga te pour ko senga pardon que au garder relation ya moi mabe on a lobi donc c'est liki parce que ya ko publier nga bongote on les a ba posa na nga so na bisa que publier nga la ça va mais tant il y a une image vous avez été pour avoir on a Facebook avoir un TikTok na melisa ka déjà na lesa ka pas lesa nga melisa nga parce que za bolingo na biso alors on a fait na évité na fait chez biso ndi bato zaki couple le meilleur couple les belles les beaux les si beaux parce que bato bazaki belé pourquoi ka biso c'est que voilà il fait ko lesa mobile na ko melisa bato basala ngote mobile na mo ko lesa ete est-ce qu'on nike makolo donc là ça qui on passe mobile nga pour na sala ka ngo déjà parce que toi bangala ezabi habitude na zala ka ngo déjà déjà te gana ko ça on a fait non na sala ngo na moi mutale moi pilipili na melisi bien na obombe na sali peka te par exemple ya to welela mutu aza pe bogar na obombe na sali peka pété siko monde bato babalani balaten balias kuma bala evanda te na bino bato bobalani te me bovani na libala omonde libala eza mbongo te libala eza bolingo ozo comprendre po mbongo wana pe ezonga raté po bobalani boso mariage libala ekufi azwi pe rien mais toi on a tant fiançailles faut ça on a fiançailles fiançailles on a depuis de 5 ans. Oui, plus de 5 ans, on a gâté fiançailles. Fiançailles, ça va 50. Même 10 ans. Fiançailles, ça 6 mois. 6 mois, 6 mois, on a dans la commune. Donc, nous, qui est comme Libella. Et qui est Libella déjà? Oui, comme Libella. Libella, tu vois, tu vas pas te cabiner, tu vas pas Libella. Parce que bien, on a pensé, on a toujours épée là, lesbiennes, puis Michel, on va commander tout. Tout, on a le sucre, on a papa, à ça, épée là. Quand tu peux la dire, c'est un chéri, non. On peut pas l'accepter, c'est un lesbienne. Comment on va retraiter une lesbienne pour qu'on ait une belle banque? Non, on peut te boxer, on va me balayer, on va me faire une belle banque. On va me faire une belle banque. Tout le monde en a tout yébana. Ok, oh, on va la camarade, on va la camarade. Et ça bien. On va retraiter une lesbienne, bon, bah, pour les lesbiennes, on va faire des amis balais. Et puis là, on va tirer mon balai. Normal. On a déjà maman et pela. Ok. Mon gars, banana, banana, je viens de jouer, non, j'ai un épela. Je joue à maman et pela. Alors, le roi, on a l'attaque rôle avec maman. Na ko lingate ben funa lingana na linga koko ba ina ke lingana na linga koko par rapport à ajinanga ajinanga na ngo funa linga koko moni basse bele bazo tika na mibali ba tika parce que azo baté mobali anani mobali na ndenga zana azo pesa moi si lubrifiant masanga mbila masanga cc OK voilà basa yango nzame mutacha na nzota mobali po asala ngo transmission ka moi si il faut lengela ngo parce que so kati nzeta mbila na ozo sous lubrifiant te. OK. Parce que biso bangala to yima mbona to biso benga bango ba jenda talo taketumba. Mobali veut dire bolangala. Bokulaka. Faut pesa yeti. So yango mona ba mongo ba vanda bakoka na bilongi na mibale mapo bazaka boy bango mibale. OK. Mama if ipa love is crazy, love is funny. Shalom bana ozana
kombo na nga Sir Gladys na eko pesa témoignage na nga na oyo nzambe ya Osana asalelinga bande konanga na bande koteka na wenze biloko na nga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni na nga bazoteka kasi nga na banda koteka te bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga nga ka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance te lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande ko lolingi na nga ekoteka échangeaki na ke kosomba biloko na nga pour la première jour na sombi biloko na ye na ngona teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alsimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Osana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout na ke na Allemagne na ke na France na silaki kozwa bavisa te na bande kozwa kaka toujours barefi kasi papa tango alekiselinga ngo délivrance yayebisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko na kie kokotisa passeport na nga na ye na moni na zwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na ekokumisa mone na nzambe na kati ya Osana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na linyaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala na banda ko sala isika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba isika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tant na kotani na prophète Moïse na leki na délivrance makamona nga efongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc nalinga ki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Osana pour na enseignement na suivi ba pesa biso chaque jour na lobati déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili bo tia kaka nzambe liboso boko mona boko umela te makamuna bino ko fungwa ba pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout ko luka ba délivrance oyo esimbate awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, tout est avec Yves Ipan, ton seul détail d'info. La Africaine avec la série continue toujours dans votre chaîne super promo des 50 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Ochichi Mama Epela, l'artiste et comédienne. Par rapport à l'actualité, nous surtout à faire déjà comme sujet pour un dossier au biso plutôt j'allais dire comme ça. Et merci na Poupon du Bonakata Canada, mon ami qui était mon futur, sans oublier mon vieux à Cathy Jean Rebecca, les savants de l'aide, c'est la Fosika Timothée, Maïa, maman Nicole, maman la parfaite, et Bambo Tibeli, na maman Emine, c'est maman Théma, tous fait l'embêter, maman Kilemba, Billy Vomoka Fondation, tous sont là-bas, veuve d'orphelin, et la bosse était en Cathy, mon vieux, Thierry, capitaine, et Motema, et à maman Gina, capitaine, depuis le Canada. Voilà, tout petit moté, et pas il y a Ochichi. Et puis la monto. Bonne santé, Nayo. Ça va, il parle. La boxeuse. Ah, boxeuse. Ah. Ça va. A combien de temps tu as tiré terrain? Non, non. Ah, merci. Tu me disais que tu as Mérika dit de manière superficielle. Entraînement. Ça va, entraînement. Des gars, penaboy, que soit nan Nandegonayo. Ibutu, tiri terrain, ok, confiance, tout ça, il y a un ok. Oh, pêche, il y a un petit. Toujours son attitude, toujours bundate, toujours ça l'émission. Ok. Donc, tout le monde qui est maman au bout des attitudes, tout le monde qui est bon, tout le monde qui est Ibutu. On a oublié là, j'en pique pas ma boue. Vraiment. Jamais, donc, ça maman bitumba, tu as la guerre, na Ibutu. Bah, ben, c'est là, bah, ben, si Ibutu, ben, c'est une émission. Ok. Donc, ça n'a rien à voir, quoi. Ok. Boni Moussala, Moussala doit que vous voulez très bien. Il est bien. Quand la minute a photo banadère répétition. Ok. On a quand même mission ba kota to banarep. Oh.
Ozongeli Mambutu ya Ndoule. Non, tout est ça. Ah, ça c'est bien. Donc on a parlé là, on a répété. Tout répéter na palin. Tout préparer événement le 25. Tout bêta na Kingabawa. Na air tardif. Na excellence Jekoko Mulumba. Ils ont match à loisir. Il y a excellence Jekoko Mulumba na bana Mabendesco. Orchestre événement bat bêta na. Le stade de Kingabawa. Ah, ça c'est bien. Voilà, aux à côté danse pour ils arrivent ma casse côté chanter. Dans la danse, ça peut un chant. On ça chant comique quoi. OK. Babilo na beta na ba karaoké. OK. J'espère maman. La musique badangala nani tout ça. Kai ba on faut la msabango baza ba icône, baza ba modèle. Basala mamba bien. Donc to tira bien les gâtés photos zong ça pour bana tambo yana sima ba kete, batmo bazalaka à travers biso. Voilà, côté théâtre, est-ce que bah invitation peut jouer nango hein? Oui, le théâtre invitation. Le de tourner à Yasuka. Yasuka, et Yasuka donc tout le bandit tout ça les logos. Na équipe tout ça la film. Tout ça film na bon marché. OK. Oyo bazani tia bandeko ya ba Jekoko, chez Coco plutôt ba bandeko na. Voilà. OK. Équipe wana chez Coco tout ça na ba tournage. Et qui est bien. Et qui est bien, qui est tout comme casse. Donc calamité tu vous on avec cannabis. Tu vous on avec quand pièce ça za cour commune. Titre pièce za cour commune. Ah OK. Voilà, maman Pela. Alors tout qui est dans moi day oyo. Bon, moi day oyo ndeko na biso d'être Fox. Je sais pas moi est-ce que maman Pela déjà juste temps ko koma na matanga wana pona ko assister madame tope bana tope ba collègue no musala ya théâtre au bazar na ngamba groupe d'État Fox na koma ka une fois na koma une fois bana na koma ka jour afin na pourquoi parce que na tongo na ngona pourquoi lobi na kindaki na pourquoi lobi na kindaki. OK nous allons kitaka donc delta za ya biso. Tout ça est bien, tout ça est toujours battant et occupé dans ndaku. Bo tourner pe wana, bo moni pe bana maman donc bo sur la boza l'aise. Voilà. Donc ça y pena mon co tout travail qui naï. OK. Mais au tika lozonga c'est dire quoi kozonga na matanga? Non, c'est dire quoi te pose non ça va préparation mon maman ça là. Il y a moi yo ça quel temps ils ont fait ça mon boulot mais lobby non ça là non là là wana. OK. Matanga timide, ba réunion ils a pas tellement ndenge za la bande ko mususu. Artiste ba mona na te, réunion salminga mok. Oh. Kasi bat ba pesa ordre ba réunion ndi bat bo sala ki boya réunion. Soki ba solika mok on sait que le reste ba sala kaka. Pour ba aussi saborité sans réunion. Absence en même temps toute sa contribution mission studio tout ça là kaka. Absence na bino na ba to ba ndako. Le père matanga ezali boza penza te matanga ezobi ma timide même famille comment réclamer est-ce que boza na problème na d'État Force ou bien comment na habitué famille za munene bat bazana makambo bazo sala et comme ce comme ma plan du temps ya mutu comprendre pour biso stoko kanga manza monte to kende donc na mutazo wita na coin na e après na matanga selon mutema na bolingo na zai donc pas d'être. Voilà, mille excuses pour le changement, il y a lieu de tournage et puis pour le changement, il y a endroit où tout ça, il y a tournage de la biso, tout ça toujours dans ma belle et pas il y a maman, la biso et puis là au chichi, tout ça il y a toujours. Dans le lobby, c'est comme si ma tête est un peu na et qui est moins timide, parti c'est beaucoup moins dans la tête, famille comme même qu'on réclamer. N'habité na bandeko bakoyati et puis là pourquoi négligence na matanga ya ndeko d'État c'est comme si vous avez un problème na yé voilà je sais pas moi non il a même pas même problème tu ça ba kaya batu na batanga batu ndi peut-être ça bon mais so ba petit le loboye bazana réunion o ba koti na ONG na biso Maman Denise fondation na fondation Maman Denise so ba sololi bien ndé ba pesa ce programme adai kubima wana ndisiko soko moni batute comme solo baké ba négliger. OK donc ça na programme bat bazoya ba ba ozwa temps bazo leka ba ba na tenter. Donc il y a une réunion où ils allaient entre artistes na fondation Maman Denise Nakero oui qu'on a bobse qui a ndeko na biso d'État Fox oui donc ça il est là bas ici ba fait sa suite comme ça
Bah, tu as date parce que 2 semaines déjà connu Belé. Donc, au moins, on a artiste, nous sommes là. Alors, pour l'escroquerie et salami, il y a Madame Delta, ou Mbongo Mandam ya Mosolo, il y a Matanga, Maman Moga Bibi na Kouma Pépito Gilala a escroqué Mbongo na Matanga 2 fois. Et Salami déjà, et pas artiste comédienne, disons 3 fois. Ça m'a pas Dadi Gambala, et pas Gianni Faye, et Yesus Lelo, la famille Delta. Et éviter comment on escroquerie à niveau bongo, bandeko na pasi, bandeko souffrir. Bazana Matanga, mais Mouta Sepeli a escroqué bango mbongo. À 10 ans qu'il a eu $2,000 pour qu'il a contribué à Matanga, nous avons honorable belé, mais mbongo wana et mon anité yende a zu bango mosolo mususu. Voilà. Bato mabe bazanga te partout. Donc quand il y a sali bongo ya moi ya otira la pierre. Ah pierre pe akufa tout le monde pe ba banga ba grotte mine ba buki on pe panzani on ba kayas. Donc oyo sali muninga mabe ko kasa te ba kotika mabe futa mabe. Donc faut mon nga ke ba satana bazali bato mitema mabe muninga za na passe. Oyo ba se passe. Et ça qui ndoki. Et puis bon on a sa famille na yo sa bana na yo OK ozobo ma génération 5e génération non pour na ka mabe na baninga ça fait mal mais Ochichi autos a toujours à la page par rapport à la photo yayo na chérie nono na chérie nono ozo melisa bien n'habite kasaza mobile nanga yebi chérie nono bien le lota na yebi na kasaza mobile nanga to kena la fête ozaki à la page na ba Facebook TikTok toujours epela na chérie nono za mobile nanga yebi yango le lota donc na melisa ka déjà na lesa ka yepa lesa nga melisa nga parce que za bolingo na biso alors na fête na yebi te na fête fait biso ndi bato zaki couple le meilleur couple les belles les beaux les si beaux parce que bato bazalaki ebele pourquoi ka biso c'est œuvre wana efaire kolesa mobile na komelisa bato basala yango te mobile na moko kolesa ete est-ce onike makolo donc nga asaki mpaza mobile na nga mpona asalaka yango déjà biso te toa bangala eza habitude bamama bayebisaka bana mawa na nga lokozo okenda libala il faut salela mobile na faut lesaka ye abebe ti voilà c'est la conviction na yo moko bien eza habitude nazalaka nango déjà eza teke na kosala na fête non nasala yango na moi moto alemwa pilipili na melisi bien ata bato bamona biso deja na fête baomona ya non ata misuni nete eza na mikuwa wana nakataka yango deja na tie na sani ouais wana na tie lie na sani na me na kati wana longo na mikuwa koza na facilité koza kotia na monoke atombola baliaka donc eza façon ya kolakisa bato ke non so olingi mobile no fo olinga ya solo na obombe na sali peka te po aza mpe ya towelela motu te aza pe bogar donc bombe na sali peka pete sikomo nde donc moto asali bongo namoni ke na fête image okoki kosala impact ezalaki ya mama epele yango na yabwakaki même ngambo nazali surpris navanda ndako na ntango bango motina ya bafilme yangabi fête yango ekomi susu ekomi na tiktok ekomi na bafacebook bon donc oyebaki kozala surprise okuti video eleki déjà voilà il faut ekozalaka star mpo mama bongo ekomelako ok mais eza na bandeko mosusu mpe na bake pisi na bacommentaire babi epela pourquoi kosala babiloko ya boza personne moko public non ozwi biloko na yo otie na télévision et puis mobali nga pena nde na boye nango na paja te bongo libala nde mbongo odi bato ebele babala bango mpo nazoluka mobali mosusu naza nao na ye soki akobala nga te to akoboya ngai komsa mobali na azoluka nga aya na tour wana pour l'instant je suis occupé bato babalani balatani baliance mobala evanda te na bino bato bobalani te me bovandi na libala omoi nde libala eza mbongo te libala eza bolingo ozo comprendre mpo mbongo wana mpe ezongaka te mpo bobolani bose mariage libala ekufi azwi pe rien mais toi on attend fiançailles faut que ça on a fiançailles fiançailles kuna ba depuis de 5 ans oui plus de 5 ans na kata fiançailles fiançailles za ba 50 même 10 ans fiançailles dans 6 mois 6 mois te 6 mois on est na commune donc qui na ngombo komi libela et que libela déjà oyo komi libala libala to bon to vani poto ka bona to vani pona libala donc aza mobile na ngai naza na ko publicité na batute parce que ngate mna filmer so batai ba mona mutu ndali boso filmer vous comprenez si tu vas tellement bon on te na page ya mama epele ça nde mutu atie
atie posa na sentiment parce que luli ba star il y a za stanga na star donc il y a couple de stars mais bayi bo siliki balobi aza fils ata mwana na yo kaka moko Sydney mobali olobi te na siliki parce que il y a ko publier nga bongo te mona za ba posa na nga soki na bisa ke publier nga la ça va mais tant il y a une image vous avez été pour avoir on a Facebook avoir un TikTok donc pour vous avez image no garder asenga kina zo image pour za la fête to ko boya mta filmer mais ok ko boka on a na nini te ke mandaki pe muta TV et puis ki na rabu c'est que nda bongo c'est raison normal et que ndaka siko silike c'est que na silike nga c'est ton fils combien de jours déjà maman les moi ba une semaine bon on silike journée ibuto alobiango ibuto abia biso ke azali mwana na yorobi c'est pas mon fils silike bino bozo ngila ibuto nga ba problème ibuto nga net on a prompté rien à voir soka lobi aloba kaka zo comprendre mais da silike lié te pour son silike lié nga bandolongo na des images ndenga ça 2 jours te comprendre ko ezali pour ça na asali pour ça na OK ça couple apprécié si beau faut battre se perdre voilà est-ce que vous avez temps ko tala ba commentaire Nathalie commentaire ba mère couple ba beau couple ba benjir ba mafinga Nathalie nyonso tunayisi bango oui c'est normal so ko comme on a niveau on a start donc faut la star pour ba traiter na qualité tout donc on a ngai j'accepte na mafinga na ba félicitations et bolingo na nga et on a komona ngani na ye pa mobali na ye wala ndeko na ya mabizi ko za yete en tout cas je manque les mots à dire bo salo ko ngai Nathalie commentaire monde comme lobi mais mobali oyo yende bitumbenga okena muninga ne mo ya tous ces comédiens ka chéri nono yo wanati bo yo bi chéri nono te commentaire on a yo yebi ngote ya magambo le kaki ko salema ki les autres ngandi muna tindi muto na cha commentaire OK voilà donc chéri nono na boka ba chéri nono ba tel intelligent les breveté yé wana ndé mobala mulaya deuxième niveau ce qu'on a o ba che commentaire balobi et puis là bi moniti ya mobali normal nazaka déjà maman epela OK c'est moninga banana banda ko jouer na jouer non j'ai ne pela ti na jouer ka maman epela alors le quoi na la tata rôle ki maman na ko linga te be funa linga nani na linga koko ba ina ke linga nani na linga koko par rapport à ajinga na ngo funa linga koko na linga mobala na ajinga chéri non na maman keta chéri non comment ko za maman ki yum to mo la kam face sur la na yo mona trop mona la sorti tout oui obi le mona sepela na yo oye bo batela pela mobali et dit aux hommes ngala pela mutete la solo parce que chéri non ndenga yayi na santa comme nango lelo en tout cas insupportable basango na pele panzani panzana bongo ayebo batela mobali ba batela que c'est un bijou moni basi bele bazo tika la mobali ba tika parce que azo batte mobali anani mobali na ndenga zana azo pesa moi libifiant masanga mbila masanga sisi OK voilà basa yango nzame mutachango na nzota mobali po asala ngo transmission ka mwasi so il faut lengela ngo parce que so kati nzeta mbila na ozo su libifiant te OK so biso bangala to bi makambo na to bi osepeli biso bangala to bi nini biso benga bango ba jenda talo taketumba mobali veut dire bolangala bokulaka faut pesa yeti so yango mona ba mongo bavanda bakokana bilongi na mibale mapo bazaka boy bango mibale OK vous comprenez yango no moni moye ba comprendre nga après ba comprendre nga après l'instant ba consommer dans kabongo voilà donc faut ko lengela mobali so lengi mobali o lengelo au moins tonga na zali na prison ba faut chéri nono sala oyebi yango mais faut être reconnaissant tout le monde a se sacrifié vie na mobima banda tongo tibutu chaque jour azozanga na ndinga kolia azozanga na petit pour na mwasi bon est-ce que mwasi osani pas mobala bon mais faut dire mais ça réciprocité donc ce monde la question bolingo yo pe l'excès bolingo libala pour quand libala revanda mariage pour quand mariage to pe ça date bi mo ozalana ti to pe ça ba date ba biloko na tundo amikie voilà mais on peut ça peut bien kakapo ba te bien ba penser na mutu na bango toujours et pe là lesbienne ba pimise là ba komona tout wana et le suko ba moni pena ke papa azala et pe là kasi peut-être la gisi bango suko chéri non bango pe ba la sabiso ya bango so bango ba lesbienne te comment ba retraiter nga lesbienne pour nga na bibi mibali na bango non peut on boxer bon ba mona mibala batu on ba bisani ba na bango te ba bisani ba na bango to mona na to yebana OK oyo
mobala camarade na nga o mobala camarade na nga et ça bien autant ba on traiter nga lesbienne bon ba bana pour lesbienne za ka mot faut pas ami balé ya moi c'est faut pas bima bien siko musaza tu vois donc ce comme dans le commis start te ba traiter lesbienne te ba traiter PDT donc ce comme le niveau on ande ba combo to là to mari de nuit ba sirène ba kisi qui tourne c'est ça ya ba moto Moroto kosoma masia na robot. Voilà, ça c'est bien. Alors, moi pour nga ezala kena obanga nzambe. Mwana ko banga mutamuki question na mina sa ki lesbienne mutamuki la ko jijinga azate. To na zala pede muta ko jijinga azate. C'est ma vie muta ko jijinga za nzambe. Zo pa do ana sena moi muna mutu talaga ni osukoli mai osukoli nzoto na o chango propre, chango soin. Et pour mizaka chango soin. Oh Titi, ça c'est bien. Alors tout à l'heure dans une émission comme ça, il y a un dégonayo Ibutu, même plateau. Moi débat moi que cela mina Katiwana par rapport à Davina. Mais tout qui est dans moi oyo, ils appellent plus mondial pour Nabiso. Comment on a Ibutu, Wazaki na famille Bota, Azaki pour Belleville, Beloche Belé pour Belleville, Léla Longwe, Abia Saline Neutral. Quand on déjà qu'on loin de quoi ça permet de connaître mon boy on est kolobela et ça le ndenge ni ko mona déjà de ko ibu asali shwana ye donc mutu na mutu azali livre sala shwana ye bon ndenge asali shwa ko za la famille Bota ndenge asali shwa ko na famille Bota za shwana donc ngana kati na je n'ai rien à voir OK donc ngana za kaka epela ça epela na za golden donc na yebi kutu te ba posa ba tout donc mutu fa ngasa likamna ye jamais yo websa atika dans un cas de poser au salle. Donc rien à voir na Shwanae. Maintenant, yo zalaka famille Bota to zalaka. Nga zalaka netenga zepela. Na famille te famille nga onumanga inyasi onumanga woko yamba yako wana ndi famille nga. Donc na famille chic choc loyenge na famille théâtrale na famille abatunyo surtout mais naza privé à mutute. OK. Naza pe porte-parole ya mutute. OK bah tant au mona ka ndeko moko comédienne azani pour artiste moko do ya lobela artiste wana so bon meki aya fingi et ça rabino non ndenge nini. Bon ils ont ma conscience. OK. C'est comme ma conscience faut to zongi ça ma conscience. So yi mutu ana conscience abi aza artiste il faut à créer. So créer au bimakaka. Bon na sima mutu pe mutazwa ka vie parce que babi rose a fait tremplin na vie na sima muninga. C'est l'homme qui fait l'homme ouais. C'est pas mal. Ponza babi to sangana to salisa nisika moto tombolana to liboso. Nzama bete. Mais o e comme nespo ya mabe yango na ko telema ko finga baninga. Wana ndeko mabe. Parce que un jour est tongaté. Et puis ma finga ngo ata bo finga e kanga mape na nzoto te mais ils ont se multiplier à chaque fois. Na matoyi ils ont ça bien. Et comme il y a sonné ma bé, net n'inga ma toy n'anga, nga finga n'anga batute. Nga finga batute. Mais et comment sonner sur ma bé parce que ba éducation est différent. Mon dame t'auti na base na éducation. Alors ce que tout le monde a en ma bé, il faut toi arrêter. Sur le biseau de bateau quoi arrêter. Bateau pas correctement, bateau bazar ensemble, na bateau bazar pour ça ma finga. Mais ça continue les autres qui ndekaka ba journaliste ba koti ba comédien. Ba comédienne ba komika pour kamoro boy ba ko finga ko tona ba oyo voilà vraiment na yeba te ils ont ba comédien ba osala mamba boye muninga no moko ya musala mais yo komi yango na beza mabe na yo komo lobela za mabe makasi donc manque de créativité yango peut-être ko sala mutaza bongo ou bien ils ont senga moi tremplin pour vivre les cas bien hein quant à moi dans un nul ils ont ba posa ya batu ba choix ya batu voilà discussion ensemble dans ndeko Ibutu to discuter ite to zai ko lobaka masolango ya mafinga comprends yazo senga ke ngai ne fona loba emo de façon que na pesa conseil ngabi ngana za conseil te na za pe na conseil ya opesa te parce que likamba mafinga o balobi yango trop bavandiseli nango batu babi botika ezibani lelo te vous comprenez donc tant que continuer si ngana naza na ya opekisa batwana po ba oba leki ngai ba pekisi ba sala nzambe ba pekisi batu ba yokite alingaka epela mo boy natika nga pena mamba golden na ndusa mamba batu tant que na salaire na monte tous les conseillers na la place ba sala ba futa bangoti bonga ba futa combien non futa maté donc yango na lobaki makambo na lokola yo o mesala c'est que bana na bazuyo comment yo o leka na télévision o lobi o fini mutu après o yesu o sengi pardon alors et fi a ko senga pardon titakize vaut mieux que tu o finga te pour resenga pardon te o garder relation
ya moi mabe on na lobi donc nazala pour mon a été pe tout ça me débatté na mona ka ndenge zo kendela ngala boyi na ngande ke na vanye mission bona bandoko betela masolo baninga comprendre ke da bando tanga komba muto ngandi soki ndenge nini soki na ko beta masolo beti masolo epela soki na otanga komba vinga Dieu no tanga entourage nanga bato ngala vana na bango te na ba vina bango comment ça m'a passé vous comprendre voilà nde eloko na lobaki mo rete consommation na robot yango nde eloko ngo na loba yango na fuko créer donc nazaki na temps te ya ko vanda pona na benda ngo ekomela nga ondere ngana muta mutema mukuse pour ce kandele qui na yo pia conseil alors pour ne pas donner le conseil vaut mieux quitter ben et bimi lokola epela aboyi Davina senga pardon que ngana boyi te conscience ya Davina fait sala nga so otindi mutu est-ce que kende mutu ye moko soka yo ki passe na mutema bite na saki mabe na tamboli mabe na manquer ya na respect na manquer mukolo na respect na sani na kende senga pardon o limbisa yo et puis pardon moko sincère parce que uti na yo mais so ngana tindi yo so bi bona ke comme de changer nzela ngana oyeba mais apui pe ko uta pe na ngamu ya yo pe ya ngasi ko le roi kizio puis abike yo ngasi ko na ya non so ba kizenga etaligai parce que ngana Davina to yeba miti ngana Davina to solo ate ngana Davina to lia na katito pesa na mbote te na ko boya ke senga pardon koma makam na bango zo concerner ngate ngana lobi kaka pona nga na préférer pour le roi bazo yokate ba continuer ba kende plus loin na eloko na bango ba osala yo pekisa batu ndeni eloko pekisa banda kala yekutu azalaka te na makambo tango makambo bandaka kofinga na ye azalaka te yekutu akotika sikolo donc to bosa batu nyoso to ba finga batu ara comme ka ya Davina non c'est que bazala ba source ya bakamu na bango bazozwa po ba finga naka so ngada za na source te na makambo na bango ndeni faut pekisi bango batu bayoki soko pekisi batu bayoki to bani tika ni mote pela papa maloba ki yango tika ni mote pela kino ekosila OK pour pekisi bayoka te siko tina na ngani mais tant aux hommes ba manque bango de respect puis ba leki ba ko manquer ba yaya to mona na ngambo kuna pe salema ki leki moko ye asali émission alobi osinga ke loba ba tangambo kuna pe ba singa ki pardon salema pardon boya maki il y a tout repé bon va jamais balingi pardon te bon ce que ngani na zomona siko ba na zomona loko te ipade na lobi bino ba yaya to leki na bino ba ko finga ka bino mo siko foluka ba yaya mususu ba koza na idée neti nga na omona kama oloba te déjà nango normal ma finga ngo pe kama na nzoto te elongo na pe mutu listu ba finga olibele longo non so ba finga olibele longo mbume komi akwea te ezaka ndezaka donc c'est ma finga ngo ezala kaka s'envole vous comprenez mais conscience ya mutu fezala ki makambo na lobi na mutu esokaki donc ngamo na le temps que mwana muke fana za na respect na mikolo vous comprenez mwana muke fato sa mikolo falinga mwana muke po mukolo ndabini na kosana mwana muke vous comprenez ngasi pona kazi na lobani ona kolo baka yango wana donc mwana muke fato sa mikolo bana mike nyonso ba ko tosa mikolo po biso pe to tosa mikolo na biso yango toza ba epela vous comprenez to tosa pena bato to kutana na théâtre bazaka pe ba mikolo na biso to pesa ba respect to bandima biso na ki respect na biso pe apesa biso espace to kota alors biso to na mafinga te ngana na conseil ba to mafinga te donc oya ko finga etalikai voilà liloba na ba fan na yo bandeko batalaki yo ba jujaki yo autrement donc ba batalaki na kendaki ndengo wana ba mutu na mutu analysaki na ndenge na mutu na mutu atalaki émission azwi na ndenge na ye azwi par na ye makambo ngana lobaki ngalo ba teke mwana na afinga mukolo na baki na tindi ete parce que ngate mna tinda kai makamba weli ngana ebite na zape na tanga ko tinda ete ngamo pe na bana ngana tinda bantu ba finga ba OK vous comprenez ngana zaki na éducateur amas nazali na encadreur ya bana na kati ya église na yebi ndenga kuzwa mwana o azali boye ko komisa yebo nga yebi yango donc na kozwa mwana monte banda ko na koliseka banda ko finga bati na ko sangote alors pona eleka bien na ba fan nga ba lokaki mabe peut-être langage na nga ya matoyi soleil mabe net sona bisibo bat ba na ba bêtise mais non c'est si beau vraiment c'est si beau ils ont une bêtise des arabes si ba prononciation oreille ngana tinda mwana finga batute na pe na ko tinda ete ati ko senga pardon parce que ça il mabe ngaza kiti conscience na ende ete ai ko ngana ko loba ngwana donc ceux qui besoin mabe premièrement ba na ko limbisanga
pour nga na kati kuna naza na nga innocente voilà naza na nga mama epele wala sepisa bino webinga bien so nazo loba na lobaka so na yena likamu na nga na koya mais eza makamu na nga te ça me regarde pas moi je suis mama epela donc c'est ba excuse na ba pardon te na sengi pona bato bayoki mabe bayoki mabe ke na lobaki mabe peut-être ba sepela na nga te ba ke langage na nga ya mabe za na te nga naza na kati makambo na te na kotinda te pe na kopekisa te maloba nga ndi ya kilo yango wana na tindi te na kopekisa te voilà. Okay. Ah, voilà, ça c'est bien. Et puis, la tombe qui est dans Mimi Chikeva, Oyo Azali, Moko, ya Bandeko, Balingaki, artiste mingi, musicien, comédien. Vraiment, tant que nous allons à Kota Ponga Biwana, je crois bien à Kasavubu, à Kota Bouma. Na pointe noire donc déjà va tout okenda makamboto yebi makamboto bi Chikeva bien. Tout le monde a plein de pas vivant na star na pointe non na braza aye pe na ponga bien sali espace wana biso sozo ke gozo moi kopo wana biso bata kopo po molangi na kopo iyo mais la vie chikapa na kwa na chikapa na kwa ya Kasavubu avenir président là c'est zaka boyoma voilà donc que son nom repose en paix mokilo yo batamabe baleke belé batamalamba amukie makambo otozo kufela yango te nzamba senga to kufa nango alors soki liwa ekomi to baka ka gloire au Seigneur parce que nzamba permettre que bino bo sepela ya perdre mais ils ont un likambote zandi ko passe pona bateau balingaki mingi bateau bazalaki na ye bateau bazalaka na ye bateau est-ce qu'on a choc na passe na minute Chikeva za te to éviter qui peut les remplacer aye kokunda papa akutani na liwa mwana poto tout ça danger djika Tala moi si corpulence tout ça mbiji moi ça mbiji tellement ça bi tu as créé ça comment a fait quelle terre voilà voilà Ochichi Togo Minasuka merci na bandegoni surtout binga Ibipan je crois bien Piro Mazalanda Suisana Ochichi après sa message na bandeko nyonso et puis numéro de téléphone moti na 2-3 personnes donc toujours limite voilà mbote belé na mepele na opesa boso to banda na chéri nono ba terre intelligent les brevetés de yiku bambote soute comme de ba bisou na chéri nono les brevetés batteur intelligent conseiller juridique donc maman non le bat basé ba mamni non le ba babi wana hanche ball so na bino mon mari le bosse pe na bino ta mi ba mi so ba ka maso ba chéri te ba bébé mais c'est chéri non non de mobile quoi ce qui est ko lingi zwa pe au privé sala na le ko lingi motema na bambote belé na vie na nga adresse ya motomètre angwanza mabe bazibeba bambote belé na nkana na ngai Sanza Moi, maman Nicole Sanza Moi na Suisse, bambote belé na bana surtout Kingaba les ressortissants de Kingaba, bambote belé place bozali vraiment toza na match munene na Kingaba to robeta na excellence Jekoko Mulumba na bana mabende toza na terrain na biso ya wawa batonga ngo kitoko après wana to kozala na concert l'orchestre ngai événement musique na tous les stars de Kingaba to na biso surtout awa na Prince Awa poto sepe l'ensemble na événement musique donc bana Kingaba place bozabo ba de mbele koyi que dimanche le 25 tozana biso sur le terrain pour nous soutenir mabele na biso ko mabele mame ba litirish ba ozala wana ba kobetox ba kozala pasula zali palata zali nani 50 ans na mbonda zali wana donc orchestre complet ya mama ipela on a bisaka bino donc c'est bani de makam c'est pour un événement oui bon na beng sa orchestre mama ipela en tout cas nozanga te noya bambote belé na docteur Abraham de Jésus azo bongsa le poste bon moi le poste ngi ngala donc ça to bondela nini donc Abraham de Jésus so ozana besoin ba bongsa le poste na okutana nga na omema oponga pe ba memainga comprendre mi tema na mfeza i continue ta otika mi tema be comprendre donc bambote belé na batutu ba les ressortissants de Kingaba bat balinga mama ipela en tout cas bambote na bino place bozali pic méchant bambote na na robosa na te nani basiste mbi à basse pain sans le vire yem tabeta basso mama ipela binaka karaochou balibi ba karaochou toujours préparé le 24 hein ba merci belé na mama Karim Ipala na initiation nyonso zo la pona ba mama artiste et comédien donc les karaochou to na concert le 24 pona ko pesa valeur na phare de na biso ko soutenir bango
ensemble na maman na biso mbili à la belle. Donc tozala na biso ensemble le 24. Communiquer on a dans boutazanga c'est ce qui est important vraiment les karaoshou. Là vous allez portez-vous bien maman Karine Paula toujours à bisous. Joyeux anniversaire à Ebakata Vimbo ba couleur à autant que Samboula lobby. Voilà, la pression en direct à l'écran. Numéro on a plus 243 24 26 246. Na besoin de Gimbiji. Gi ya moluba ya molai. Babi ya ngala olia mingi mala bakalinga. Donc on a plat préféré à Gi. Voilà, mobile ya molai. Babi mibala milai ne ba olia mibala mikuse. Donc Gi pina ba mbote belé. Merci beaucoup. Donc tokutani à la prochaine. Ba bisous la bino. Bonne compréhension. Maison Mika cosmétique et business bio. Eye libino ba produit ya solo pour na ko traiter ba nzoto na bino surtout pour na ba oyo bazalaka mabumu minene tala eloko oyo kosala ke libumu ekota ekoma mukelekete yango oyo jus de graissement yango ndezali kosala ke pona ba papa ba melaka masanga na kimia nyonso libumu ya munene te ongai na bota moya ko kangalisu libumu ezalaka te otikala lingundu libumu munene tala jus oya dégraissement soko meliango libumu plat neti kuto bota te ebongo kote ya ba papa boyeba ke pona bokolongondo bwa bukundu bwa nzoto bwa yo yeba ke bazali na kisi ya force heye mukolo nzoto yango nde kisi ya solo mukolo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa pote libala ezala elengi pe supu na niveau ya 2 fois te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuelle éjaculation précoce hémorroïde oza mobimba awa na mukolo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya 2 fois te okanisi mama Mika suki wana chez mama Mika azo traiter les sous stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, mais ya ba sorte nango nyonso. Pona bandeko oyo, bazali na ba santé déséquilibré. Onga na bela ka beri, mwana na nzoto ezali pena pete alembaka pamba, yeba ke awo ezali na ba bouilli 100% bio. Tonga nzoto na niveau ya nyama, pote nzoto na yo. Ezala pena kolongone ya solo soko meli poto oyo okozala mubimba pe santé elengi neti kaka na lola côté cosmétique ebiso mama Mika réparatrice ya loposo po niveau za ko traiter banzoto ya basi pe mibali palado madame palado messieurs bazali na ba produit lokola huile d'ananas savon anti-nduta anti-tampon anti-tache yangonde mobimba bazali pe lisusu na crème de beauté thé métis ozongi pembe chéron et puis lisse ya nyama gommage bazali kosala ngo kitoko joli pomade ya suki plus huile pomade Vimbovi pona ba papa oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko po azonga penza mubimba lokola mobali ya solo bazali pe na crème réparatrice anti vergeture pona basi nyonso bazali na ba problème na banzoto ekosunga bango makasi kasi tuna ngai nini bakisio nyonso ezali ko traiter batu ezali sans hydroquinone akutu ata ya mukelekete ya hydroquinone ezate pe ezalaka te soki olingo benga Maison Mika cosmétique et business bio okoki kozwa bango na avenue Pozo numéro A17 quartier Matonge na commune na Kalamu référence cabine ya courant topo koko benga bango na numéro ya téléphone oyo plus 243 89 98 27 674. Tala, Bako Sabinote, Maison Mika cosmétique et business bio. Awa, 100% bio, P sans hydroquinone, na ba produit na bango nyonso. C'est naturel.